ndeko wa biso Eliane Bafana azwi ya ye fiancé. Alakisi biso fiancé tango ke bakati procédure, bakati jugement ya ye na oya biso pasteur Moïse Mbiye. Kokata bakati makambo nyonso esili, Eliane aye kolakisa biso ya ye fiancé mobali ya vi na ye. Alors bino tu bomoni ye na kanisa, bo comprendre ke oyo azali fiancé na ye na yebi pete soka lobaki yango na munoko na ye. Me mingi bakomi bongo na bapage. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko awa Eliane alakisi mobali. Soki vraiment aza fiancé na ye, aza mobali oyo ye alingi babalana na ye. En tout cas, ebongi ye moko na famille na ye mituna. Pamba te mobali oyo aye kolinga Eliane na kanisa ayebi ke Eliane aloba ke kote makila na nzoto ya basi ebimaka ye soki combien de fois na mois. Eliane aloba atikala susu normalité ayebi te soki un jour akobota. Eliane aloba makambu ebele oyo ekobangisa mwana mobali oyo nanu abala te, abota te, abala mwasi oyo azana makambu oyo ye moko alobi yango, bapara na ye pe bakonfirme yango, na kanisa ekobangisa ndeko mobali nyonso to mwa mingi oyo nanu babali te, baboti te. Alors ndeko mobali oyo aye pa ya Eliane soka aza fiancé na ye, en tout cas seke ayebi makambo yango. Soki andimi babalana na Eliane na kanisa ayebi pe makambo yango, akodiskite te pe kokende kitoko ndenge ayebeli. Me sikoyo soki ndeko mobali ayebi yango bongo, Eliane sikoyo ndenge balingani ayebisi eke no ezalaki nango bongo te, na lobaki bongo kaka pona makambo justice. En tout cas wana susu eza ngambu. Bien sûr mibali ndenge bazalaka akopratike kaka pratique ya mibali. Akoloba bon Eliane makambo alobaki lelo alobi yango eza lukuta. Nazoloba par exemple Eliane ayebisi eke ezalaki lukuta, eza bongo te, akosaki na ye. Alors mobali wana sikoyo abanda ko raisonner mingi te. Sikoyo akokalikile soki na tiki Eliane eloko nini ekona ko perdre. Soki na continue na Eliane sans kobala ye sima na tike sima, eloko nini na ko perdre to na ko bénéficier. Donc mobali ako raisonner bongo. Mais mobali akoyeba ke Eliane aza lokuta, ndenge akosi boye amemi mobali na justice, ngai pe akoki kokosanga na likambo mususu. Donc na ndako ya libala na yebi eloko ekokoya te. Mais mobali lokola za mobali akolakisa te, akoluka profite na biloko oyo azo profite nango na sima ya Eliane to na bolingo ya bango na Eliane. Ata ye mutu akipaka Eliane apesaki biloko, me ayebi tina kozala na ye. Alors soki pe mobali andimi na ye, bon okosaki ebongi tovanda pa na ngande kokosa te, wana etali bango kaka. Eloko nde biso tokoki koswete na bango ndenge baswetaka na moto nyonso, kaka bonne chance. Bien sûr ekozala matata pote Eliane azala vraiment na chance ebele, mezosenga kaka losambo ya nkolo pe a convaincre mobali wana vraiment situation oyo eleka, pamba te situation oyo eleka Eliane même andimi yango ndenge ezalaki, alobaki makambo solo, eza kaka danger na vie na ye ya couple oyo akozwa sika.
soki mobali abala te abota te azali pe lolenge kaka ya mobali oyo tomoni na video pe na bafoto. Soki sikoyo alobi yango eza lokuta eza kaka danger pa na ye. Donc andimango ya solo to abimisango ya lokuta relation na ye na vie ya fiançailles na mobali oyo na bota te ya jeune homme. En tout cas eza vraiment makambo. Lobande azwa mobali moko a divorça abota deja bana to ya jeune homme mais abota deja pe Eliane azwa ye en charge ou bien Eliane akipaka parti ye pa akipaka parti. Donc mobali moko oyo ekokende au moins ndenge mosusu. Mais oyo pe bazana ye en tout cas toko souhaiter kaka bonne chance makambo ekende mabete parce que Eliane azali elenge mwasi azali nanu oyo abongi na libala pe pona kobota. Yango tokobwakela bango kaka ba fleur nga soki nasali émission pamba te Eliane ye moko pe na mutu na ye ayebi yango. Bato bazalaka na ye pe bayebi ekokende bongo. Biso pe na mokili toyebi ke Eliane awa bimisa makambo wana pona futur couple ezande likambo ekozala nde likambo. Yango wana en tout cas Eliane ye moko nde asala makasi na relation na ye awelela kolakisaka biso ba video te na koposte po tomona ke azwi muta sika. Kozwa muta sika eza problème te. Problème ezali nde akokisa akoma na ndako ya libala asala vie ya famille. Pamba te kolakisa biso wana mututu akoki kolakisa. Po ba to nyonso bana basi baza na Congo batekaka pe banzoto na bango na kati ya ville wana. Akoki pe kokangisa foto soko alingi soki muto baza na alingi akangisa. En tout cas akobima pe na mibali ebele ya très important ya valeur na ba photo pe basangisaki na nzoto. Alors wane kozana kaka na importance te. Importance eza kaka soki likambo ya lingi esalama esalami o babengi libala wana na Eliane bamokili ekobetele maboko pe ko souhaiter ye bazala toujours malamu ndenge toza ko souhaiter sikoyo. Po Eliane aza mwasi kitoko mibale bele bakolanda ye me kolanda wana elakisi teke akoki makambo. Surtout lokola alekaki na likambo munene oyo na Pasteur Moïse Mbiye. En tout cas ebebisi mingi oyo etali vie na ye ya futur couple ya mariage ya bolingo kozala na mobali ndako moko. Pasteur Moïse Mbiye ye pa na ye eloko ebebi te. Réputation na ye pe elinga kobeba me ebebi te. Alors ye siko Eliane réputation eza nango na problème te ebeba ebonga eza na problème te. Mais loko penza eza na problème makasi eza kaka vie ya couple. Soki vraiment akozwa chance azwa mobali oyo abota te ya jeune homme pe basala futur ndenge azwi mobali oyo ekende pe na mariage bavanda ndako moko. Yango wana nga na sukisi awa na souhaiter bango kaka ba bonne chance et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.